Bonsoir ou bonjour. Bon, nazongi sous pour na conseil kaka. Bino boye binga na site oyo. Ils pour na côté à masse pour na apporter un plus aux atouts na internet, c'est ça pour na ba délire. Bon. Le lot n'est vraiment na bien non makambo oyo c'est ezongi sous à faire. Il y a centimètres pour na vie à moi, pour na vie à Karine Makonzi. Ngande nazabu personnellement nazala sunu ba bêtise te na su fanatique ya mtu te o ya Karine so yana koma na fanatique ya Jésus Christ na landa nzambe. Donc bino obozana litile na ba buzoba wana boluka botika. Nazotala kaka na TV tout le monde a kama kamizoleka nezoleka na internet ndenge bat nyonso obozoloba ba voice bani ezokamtsanga makasi vraiment non na vina atonga te hein ata Yesu kutalobaka na batu banga mwasa nduma mabanga ke oyo nanu asala lisumu ta bamba libanga pona obanaki kolobela mwasa ndumba batu ata mutu mota sitombola libanga pona ba po mutu nyonso to asala lisumu hein bandi na tonga rate surtout ba marié tant on vendre na mibana na ba chambre eza na salon bota TV boza bino mbale to bana balali na tonga rate nani ona tonga te kavena mbane ba secret msukutu ya famille tuzebisa mibali bongo so moi selinga mbani makasa betele ministère boyo mobali to na intention enregistrer bozo na onte keloko oh synthèse au sala Karine eza grave. Au lieu de poursuivre Karine, la justice, moi je pense que il faut poursuivre centimètre parce que c'est Senti qui expose ça sur internet parce que Karine a parlé puis c'était en privé. Mais Senti ndi mutazo talent exposé en haut pas batunya so ba yoka. Erba solena Karine biso to yoka ki ango to yeba kiti mais elle Senti zo publié c'est Senti qui mérite maintenant d'aller en prison, c'est pas Karine Makonzi. Vraiment boutique ko encourager ba bêtise ka pona vie ya mutu moko soki nino ngaza ni fanatique ya Karine ni fanatique ya Senti mais nazo kaka juste na 4 nazo pesa ka conseil pour moi comme Senti zo sala eza bien te pe se komelanga mibali msu na comprendre ati si moi ça boyo atikineyo okoluka te yo tracer ndela na mso bosani moi so ba besoin boke na ngo beti wa faut vanda ka ndo finga ka winza ba secret na yo na moi sinon pour mokile yo en tout cas Senti non je suis déçu vraiment de ton comportement ou les kisi yamba okumiso to mona nini. Vous avez moi na poto, mi tsebe na place avec moi na poto, Karine kutaza na kin maliko na sagesse po na ndimi na ngate ga ya enregistrer yo bongo ka itale posa ki mobile na ya kozwa idée wana te quand même. Donc yo nous en même dozo va na Sandra na wana. C'est sûr au filmera soit que toilette zo filmer, soit ka l'alto azo ronfler, tozo azo baver, ozo filmer, mais ozo kangi ba photo ya zo ebate. Vous avez mobile tout ça dangereux vraiment. Vous avez mon torta musika na Sandra na zo beto maboko lobi to mona ba audio na yo na ye ndenge obandaki ko finga pe ba famille no et pas Senti. Il faut faire très attention avec ces Senti. Aza mon todo mérité prison Senti na boti ko kokote na babuzoba quoi. Aza mingu to lobate na ngana lobaka wana na mun boyoki. Et Senti pardon ko changer please.